problème et bimakaka. Il est le seul pasteur. Là, ça m'enrage que moi. Le seul pasteur où il y a un photo. Aya ko sala ba séminaire après azobeta ba plein. Tili système ba pasteur, ba faux pasteur, ba o bazo bunisa musala nzambe, église na église ba komi ko bunda, bunisa ba o ya nzambe te, soki ndeko confrère, collègue na yo adana nzambe ya so ko bundisa ete parce que osuka mabe. Osuka mabe oya kosuka ndenge moko na Juda, oya kosuka ndenge moko na Hérode, oya kosuka ndenge moko na Pharaon babunisa musala nzambe te. Donc c'est ça quoi. Pour démentir, pourquoi tozo sala musala oyo ya ko démentir maenyoso oyo le mama na ndenge ya lokuta lo ba démentiraka toujours oyo nyonso ezali faux to ezali fausse. Alors, tokoki ko kanga vérité captivité pendant que toyebi bosolo, to kanga maboko, to tala na miso, ndenge lokuta e ko lembisa pe ko pengwisa bana na nzambe mususu la tokoki ko sala yango te. Et tant que mes vies nanga échangé à partir à maté à Charles Bameko. Amen. Na vanda vi nanga mobimba na bala kate na yeko bala ande on a 51 à cause ya enseignement à Charles Bameko. Quel témoignage. Na bali na 51 na âge na ngai na za mama ya bana 6 mobali ya bali nga na bana 6 ya grâce à Nzambe na maté ya papa oyo. Gloire à Dieu. Banyoso balobi biso tozaka kasima ya papa Charles po azotalisa biso nzambo ya solo. Baza ba occultiste ba magicien ka ndenge ya lobaka baza eloko te bakosala ye mpe eloko te biso nyonso toza nsima na ye tokosoutenir ye na bapriere bango nde bakozala expose nzambe akolivre bango publiquement en spectacle po baza bafaux pasteur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto kwaye lisusu pinama sazo sera biso edongo na pasteur Feza Misia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Jéricho na filo mukwaya motema vivens de homo depuis l'on pena mama Gisèle Lukelo motema papa Emmanuel na Boston la humble servant de l'Éternel maman Dorcas Mbango depuis les États-Unis Nzamba lola amona. Nous sommes en direct. Veuillez partager la vidéo, tomata, tokomata na Sato Banda. En tout cas, ba information ezo côté point reçu solo yo. Pour confondre banguna ya pasteur Ebo Charles Bameko, baza déjà confondu. Là, tozo côté ça frère bienvenue bien après na ya rozonga. Bon meko so la penaye a expliqué bino pe boso en direct na plus 243 81 plus 243 5 plus 243 85 28 651 46. Là, je salue la présence de la humble servante de l'Éternel, maman prophétesse Sabrina Belelo. En tout cas, je te salue là où tu es, ma soeur. Donc, voilà, bonzambe na bonzambe, lo les ofuta. Je suis avec Sabrina Belelo, la humble servante de l'Éternel, maman prophétesse. Après Simbote, na maman Isabelle Akoulaï, motema vieux Patrick Akoulaïna, notre vieux, papa moko bien, makas extrêmement bien, papa Nabiso Freddy Pétrole, motema ya Fifi Kaumbu, donc merci beaucoup na nyonso tout. Bossa ira panga ceux qui n'aient kuna kwa naza bien gâté na lara bien na mila bien na tamu lara bien mama Fifi Nzamba Lola azongi silo ya mingi pe azongi sila mama Isabelle Akoulaï mama moko extrêmement bien mama momote mama la Nzamba Lola azongi silo ya mingi mama Isabelle Akoulaï motema ya Patrick Akoulaï papa pe mama ya David pe na Samuel mama Fifi tozo mona na kala mingi te quoi Fifi Kaumbu motema vie Freddy Pétrole Nzamba Lola apambola. Voilà, nous sommes en direct bapé de Jésus-Kota bokoki ko benga en tout cas papa zana e bien awa onakin eza juste makopa ya ba faux pasteur ba o bazakuna na poto ne bazo saela papa bazo bundisa papa zana e bien tozana papa bien tozana na Kinshasa zana à l'aise. Donc, se déranger na elo te moral eza normal. Donc,
Papa Azana est bien Makas. Merci Nabande Bazo Kota. Veuillez partager la vidéo. Veuillez partager la vidéo. Aujourd'hui, j'ai voulu que je puisse causer avec tous les abakous du monde entier en direct. Tosorona Binokala. Boko Benga Bisson à plus 243 85 28 651 46. Donc, séminaire, il y a pas de cas bien avoir na Kinshasa. Ils ont Banguna Nebazo Bonnet. Donc, ma problème est bimaka na Bamuma ya ba événement. Ma problème est bimaka. Il est le seul pasteur, là ça m'enrage que moi, le seul pasteur où il y a eu un photo, ailleurs pour ça, il séminaire après Azobeta va plein, Tilibanda. Donc il m'appelle, oui, allô, shalom. Shalom. Oui, maman, vous êtes en direct comme on a nos bénis bisouat. Ah, ok, na Kinshasa, ok. Ok. Oui, maman, ok, toujours au côté. Bana lobo olanda qui na analyse, super analyse. Bon, qu'elle peut s'abonner mini kuna. Belé, belé, ouais. nazolobela na bakuku nyonso du monde entier tosoutenir papa na biso Charles Bamako na prière. Ça c'est l'œuvre de l'ennemi. Tozomona histoire ya Daniel à cause ya Nzambe. Daniel basalaki décret loi po balingaki na ntango wana balingaki te liloba Nzambe kende liboso basali décret loi po bakoyisa Daniel me balongaki Daniel te. Bana na Nzambe balongaka bango te. Tokotika abakuku nyonso du monde entier. Biso bamosusu tokomi koyeba kosambela. Biso bamosusu nano topesi témoignage te na oyo tolandaka na bostra makambo ebele badelivrance ekoti na kati ya bandako na biso à cause ya mosala ya Nzambe na ye. Yango wana abakuku nyonso totelema tosoutenir mosala ya Nzambe, tosoutenir ye moko, tosoutenir mwasi na ye, tosoutenir bana na ye. Biso toza na kobanga te. Tout va bien avec Jésus-Christ. Na pamboli yo pe monsieur le journaliste koba kosala mosala na yo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Tozo Kosa, frère, bienvenue, Biano Mukwaya, Alvin. Et frère, bienvenue, Biano Mukwaya, Azokota. Aya, continuez peu, kolobela système, ba pasteur, ba faux pasteur, ba o bazo bunisa musala nzambe, église na église ba komi ko bunda. Kolen misape ba oyo, bazaki touché, bazaki choqué. Bon, mais après, na frère, bienvenue, Biano. Après, nga na roya soukozonga, parce que tozalaki na bino na première émission. Deuxième émission, et dans un frère, bienvenue, Biano. Akozwa bino, akosolona bino pe en direct, et kosala bien, et ma casse pe kupambola biso nyon surtout, bonzambe na bonzambe, lola ezofuta simana toya koloba ke nzamba boye to voyez lisusu apina manso azosalela biso babunisa ba oya nzambe te soki ndeko confrère collègue na yo adana nzambe ya so kokundisa ye te parce que osuka mabe osuka mabe oya kosuka ndenge moko na Juda oya kosuka ndenge moko na Hérode oya kosuka ndenge moko na Pharaon babunisa mosala nzambe te donc c'est ça quoi. Bonzambe na bonzambe lo les offres. Bienvenue au Kokota. Au Solana Bandekon. L'article là apparaît côté ceux qui appellent les Koti au Yambi. Mais tout est la bango. Mini. Ah bah message les Okota. Mazo ya m'appelle. Ya souka pour na côte sa frère. Bienvenue. Oui, allô, shalom. Oui, maman. Au Benye Bissora puis comme on a. Na bengi na partir à France comme na nga maman Mariam en tout cas nazo témoigner nga naza bakuka France nazo témoigner pour na papa Charles Bamiko le sambo na e to apprendre quoi prier makasi kaka papa Charles Bamiko tozalaki beaucoup plus aveuglé ne baloba kaka ba grâce eza différent aza na ngolo aza na grâce yango bazokombattre bazosala bacomplot bafaux paster wana oyo bamagicien bavi na bango eza dévoilé mitema na bango ekomi mabe mingi en tout cas baza très dessus kongola alingaka moto avance te soki ezalaki un nigérien me tomoni makambo mosusu merci beaucoup maman. Merci.
Ok. Tu dis appel, mon soussou. Oui, allô, shalom. Obenye biswat komonen. Bonjour papa, je suis venu à partir de la France. Là, je voulais voulu m'attirer pour l'instant, je crois même ça. Là, maman, na bengi kapona. Pour ça, il y a solo lobby tout le temps, na mona qui a moi, non, papa, pas Charles quand même. Na tikaki. Na kanisa qui, il a encore qu'à nini. Il a un jeu quoi. Mais tu vois, on a moins de faire l'émission, oui. Mais là, on a beaucoup de que Shoga Kinga. Moi, il faut papa un cas pour faire ça comme kaka. Moi, il est papa de biso na midi. Au moins dans la vie, ceux qui battent à Congo, à Messana, Kokende, Kosenga, dans la homme politique, ou bien dans le gouvernement, bon. Ce que papa Charles y a dans les beaux motifs. Akendaka ne kosenga te asalaka na oyo ye aza nango siko bato ya kuna lokola baza bajalo balingi mpo bakwesa papa me ndenge biso toza na kondima ata kutu basali ndenge nini biso tokosambela mpona papa Charles po toyebi ke c'est un homme vrai epe oyo ateyaka biso lobinango bible ateyaka makambo mosusu te po biso nyonso tozali na biso bapaya depuis tokota na bos toyokaka bos nga na nango na papa wana te papa lui na nango na ye te me mateya ne motu sikoyo motu ekoma sikoyo vraiment avant nasala likambo je réfléchis à 2 fois omoi so moto azoteya bino sikoyo vérité esiko bino omesala bino kokosa bato toute personne là-bas au Congo n'aime pas papa Charles. Mais pourquoi est-ce répété? Pour équipe et quand on a appelé bon côté. Merci beaucoup, maman. Et quand on a appelé bon côté, mais nous, on a la foi. Oh, papa, sauté, il y a biso, il y a mon tokolanda. Pour te dire qu'il y a les escroqués. Biso, nous sommes quelque part. Il te comment, dans le condiment, pour te dire que Jésus-Christ est vivant. À part ça, nous, on a la foi. En tout cas. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci vraiment. Merci, Nabande Oignon, tout Bazola Nabiso. Nous sommes en direct. Hein. Veuillez partager la vidéo. La vidéo, ce qu'on numéro benga au côté en contact, Nabiso na plus 243 85 28 651 46. Donc, plus 243 85 28 651 46. Donc, voilà quoi. Là, bienvenue au Kokota. Nous sommes en direct. La connexion n'est pas bonne, hein? Oh là là. Ok, bienvenue. Oyo tchao na miso bazobenga oyo tchao. Also babengi. Ok. Non, non, c'est bon. Appelle la maman. Shalom, shalom, shalom. Voilà. Tout Voilà. Shalom. Obengi biso wapi komona nous en direct na la Voix Céleste Télévision. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, ma soeur. Kombona nous bengi biso wapi en direct sur la Voix Céleste. Moi, je suis à Paris. J'habite à Paris. Ah, ok. Je suis en train de suivre les femmes. D'accord. Votre réaction par rapport à tout ça? Non, je dis c'est faux. Moi, je suis malade, je suis ça tous les jours. Même quand il est temps qu'ils ne sont pas, je le suis. Mais c'est faux ce qu'ils sont en train de dire là. Parce que actuellement, les gens qui prêchent avec vérité, dans ce monde, c'est les gens qui accusent. Mais les gens qui ne prêchent pas avec vérité, c'est des gens que les gens encouragent. Mais c'est un monsieur vraiment qui est sage.
moi-même, je sais. Avant, je ne priais pas chez lui parce que je suis malade, je suis dans la maison. Je priais à la porte de Dory. Mais quand je l'ai eu, quand je l'ai vu sur YouTube, ça c'est trop la 3e année. En tout cas, c'est quelqu'un qui prêche avec sincérité. Avec Ok. Pour moi, c'est ça. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du mensonge. Ok. C'est du mensonge. Et puis, ils ne sont pas là pour juger les gens. Ils ne sont pas là pour juger. C'est quelqu'un qui est sérieux. Vraiment, en le voyant qu'il est sérieux. Et puis, quand il prêche, vraiment, il prêche avec sincérité. C'est tout ce que je voulais dire. D'accord, merci beaucoup. Merci mais beaucoup. Dommage, quoi. Voilà. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup pour votre réaction. Nous continuons de recevoir 2 appels. Bobengi Bisso a plus de ça, 43 85 28 651 46. Shalom, shalom, shalom. Sur le frère bienvenu Biyano, Mukwaya, Azur reprise. Il y a continuité, il y a direct. Shalom, na Babakou, qui sont de partout dans le monde. Shalom, Babakou, il y a France, il y a Belgique, il y a Suisse, il y a Hollande, il y a Australie. Il y a Portugal, il y a États-Unis, il y a Canada. Vie et prospérité. Nabinoto Yambi appelle. Shalom, vous allez en direct sur Super Analyste et sur La Voix Céleste Télévision. Kombona Nyobeng Misowapi. Shalom, shalom, eza Maman Isabelle, naza bakuki ya Hollande. Nazobenga parti ya Hollande. Maman Isabelle a parti à Hollande. Bande Kobo canaliser l'appel, bose la somme kiti à Bengi. Voilà, Maman Isabelle toujours encore. Nga na bengi pona ko témoigner pona makambo bati pona papa Charles vraiment baza ba jaloux. Lokola papa Charles azolakisa biso nzela ya Nzambe na kati ya solo, aza mosali moko ya lokoso te. Aza moto azokomema bana na Nzambe na nzela ya droite ya nzela ya Nzambe. Azolakisa bana na Nzambe comment quitter l'impudicité, la fornication, kotika muyibi makambo ya mabe, aza ya Nzambe. Namona papa wana boye te. Nakutana na ete me vie nanga échanger à partir ya mateya ya Charles Bameko. Amen. Na vanda vie nanga mobimba na bala kate na ye kopala andeo na 51 a cause ya enseignement ya Charles Bameko. Quel témoignage. Na bali na 51 na âge na ngai na mama ya bana 6 mobali ya bali nga na bana 6 ya grâce à Nzambe na mateya papa oyo. Gloire à Dieu. Nyonso balobi biso toza kaka nsima ya papa Charles mpo azotalisa biso nzambe ya solo. Baza baokiltiste bamagicien ka ndenge alobaka baza eloko te, bakosala ye mpe eloko te. Biso nyonso toza nsima na ye, tokosoutenir ye na bapriere. Bango nde bakozala expose. Nzambe akolivre bango publiquement en spectacle mpo baza bafaux pasteur. Mutu moko ayoka makambo oyo te, bato nyonso bazokolanda life oyo. Makambo batie wana c'est faux archifaux. Charles Bameko te, baluka Charles mosusu mpo tokoyoka te, biso toza kaka nsima ya papa Charles. Donc ndambo nga nalingaki na partage yango oyo ndenge baséminaire eleki na centenaire, ndenge eleki na échanger. Nzambe asali ebele bayoki mitema esui basepeli te, bafaux pasteur bavandi kuna na Kongo bazoboma mboka, bazolanda kaka bambongo, bazoteya nzambe oyo ya solo te. Sikoyo bamoni oyo aye ndenge Yesu Kristo ayaka, balobi akobebisa misala na biso me ekobeba kaka na kombo na Yesu. Donc oyo nga nalingaki naloba yango paster azosala ebele na bavi na biso. Omona ye te kaka na mateya délivrance ekoti na ndako, délivrance ekoti na bana oyo ezalaki bloke ekomi débloke. Moto aboye vraiment batelemela ye bakolonga ye te. Merci beaucoup. Donc eloko nga nalobi naloba yango wana. Voilà, merci beaucoup Maman Isabelle Nzamba Pambolayo. Nous continuons de recevoir des appels au Koki Kobenga Biso na plus de 243 85 28 651 46 Nasuka. Alors, Tozali pour continuer. Merci avant d'évoluer, d'avancer dans la live Nabiso. Je vais signaler Nabatunyo Soke Tozali en direct sur La Voix Céleste. Vous pouvez nous appeler ou vous pouvez nous contacter sur plus 243
85 28 651 46. Alors, tous allez dans dossier Oyo pour démentir. Pourquoi tous ça là, Moussala Oyo, il y a pour démentir, ma union sur Oyo le mama, la ndenge ya lokuta, lo ba démentiraka toujours Oyo union sur ezali faux, to ezali fausse. Alors, tokoki ko kanga vérité captivité, pendant que tu yebi bosolo, tout kanga maboko, totala na miso, ndenge lokuta ekolembisa pe kopengwisa bana na nzambe mosusu la tokoki kosala yango te. Étant que de vrais Abakouk tokotelema pour dire non à la vérité, pour dire non au mensonge et pour dire oui à la vérité. Alors tous allons continuer nakati ya koyamba bapel na biso bokoki kobenga biso. Alors dossier o ezali awa ezali affaire ya escroquerie, tout chango soi-disant escroquerie. Na kosenga na bandeko pona ko stabiliser live bokoki ko partager yango. Merci na bandeko baza déjà connecté et merci na ba j'aime na bino parce que bo aimer bo liker live et ko permettre que direct ezala stable. Voilà. Toujours le dossier, il y a escroquerie. Affaire escroquerie. Il y a Pasteur Charles Bameko. Sur le plan comportemental, sur le plan, il y a témoignage. Sur le plan, il y a réputation, tout il y a image. Et ça, on a plusieurs personnes, il y a des serviteurs de Dieu, escroc, kakabatou. Est-ce que déjà, comme il y a Pasteur Charles Bameko, est en amara? Est-ce que Boyoka yango? Moi, la plus grande question, on a nazali komi tout na nakati ya likambu oyo. Eza nini? Eza pourquoi makambu nyonso oyo ekobima na mbala moko na moment oyo toti kolekisa moment ya séminaire. Ya ba séminaire. Vous savez, le diable reste tranquille et silencieux lorsque échec et continue à kata musala ya nzambe. Mais lorsque musala ya nzambe est vivre récite, et zobika récite, diable a rosala ne se moté, père kotikala jamais kotikala silencieux à côté les mains toujours. Côté les mains, soulèvement ya diable. Et tel ça m'a raté physiquement boye ndenge muto telemaka diable pas télémi non, mais soulèvement ya diable et tel ça m'a na misala. Le diable peut susciter rumeur moro boye rien que pour combattre œuvre de Dieu. Le diable peut susciter de personnes au bazar na mauvaise foi rien que pour combattre œuvre de Dieu. Net ndenge toza boye tozo mona soulèvement ya bato mitema mabe, soulèvement ya bato baza na mauvaise foi, soulèvement ya ba sujet, soulèvement ya ba fausseté, rien que pour combattre œuvre de Dieu. Œuvre de Dieu sera toujours combattue par les envoyés de l'Éternel, par les ambassadeurs du Christ, par les serviteurs de Dieu. Diable aza capable ya koluka eloko moko boye esalama na vie ya musali na Nzambe. Tango esalemi azwi ampleur. Tango pe esalemi te aluki asala kopi kole ya eloko alingaki esalema mais esalemi te aluki asala kopi kole ya mensonge mpona kotelemisa yango na mitu ya bato. Tozobeta lisolo ya ndeko Lidi. Merci na bandeko baza kolike live na biso mpona kostabiliser live parce qu'on est aussi dérangé par la connexion. Depuis tant que connexion ça perturbé mais dans la ba live na bino et que ça la que connexion et ça la stabiliser. Tozo beta li solo ya ndeko Lidi. Ndeko Lidi azanani na yonanga toyebiete. Voilà, tozo en direct, bokoki obenga biso nde toza awa tozali en direct sur la voie céleste. Bobenga biso to solola, tout ça l'échange to solola. Tozali en direct sur la voie céleste. Numéro zali wana plus 243 85 28 651 46. Bobenga biso toza en direct
tozo yamba ba appel bobenga biso tozali en direct tozo yamba ba appel nzamba lola pambola biso to pesa pe contribution objectif ya vidéo oyo eza nini objectif ya vidéo auto ya live oyo ezali kofortifie bandeko oyo base décourager kofortifie bandeko esi balembi korelever bango kotalisa bango que le diable peut te décourager na nzela ya mensonge nyonso oyo elobamaka sur basali na nzambe nyonso eza ya solo te nyonso eza ya solo te alors benga biso na plus 243 85 28 651 46 to solo là par rapport ya sujet oyo balobi ke pasteur Charles Bameko a escroqué alors benga biso to solo par rapport ya sujet oyo kozala eloko moko ya mutuya ndeko moko voilà toyambi appel Shalom aux alliés en direct sur la voie céleste Kombona Nyobengi Bisoa. Oui, shalom papa. Naïe Serge Joël Makese na France. Oui. C'est ma plateau en France, pas dans la bonne sémence. Voilà maman, toujours au cas. Oui papa, nous sommes toujours là donc. Papa c'est pour battre. Papa c'est toujours à Canada Islam. Papa nous sommes déjà témoins de papa mais pour awa. Nous sommes pour l'église déjà témoins. Lelo mosuku papa so mango na mbongo oyo aye gamba lukande longi ya nzambe papa baluka elongi ya nzambe parce que frappe baza kokofrape bango papa bavantire baza ebele na kongo kuna nga moko mama ya biso chaque mois imaginez vous ozotina moto mbongo meye bapaster bazokende koescroke baparent bazalaka bazali sikoyo okoyo papa eli biso vérité alakisi biso ndenge ya kobanga monguna pardon alakisi biso ndenge ya kopapa monguna ayebisi biso balakisi ndenge ya kobanga masumu papa batika na bango parce que papa Charles aza ya nzambe nga moko naza témoin ya nzambe papa Charles nga nazalaki na mwana nga banda koloba te papa Charles asambela mpona mwana nga napesa ye nini fa na nga lelo mwana nga koma koloba Amen. Amen. donc batika papa Charles aza ya nzambe mpe kongo ekokende liboso bango bazala mpona komanipule biso na bafamille na kisasa tokoma so totye bafamille mbongo ezokendeka mpe bapaster lokola papa Charles ameli biso ndenge ya kobanga nzambe ndenge ya kobanga ndenge ya kopapa ennemi yango wana baza bongo bazoluka toujours makambo surtout mpona likambo ya mbongo ya détournement batikala bango papa Charles aza ababilo mosusu na église asengaka kutu te ye moko asomba yango tozalaka mpona kosoutenir papa Charles na bapriere séjourne koleka bien na nkombo na yesu nyonso atendelaki ekosimba mpe ntango kosala grâce tokozwa esika na congo congo fait changer parce que eza mboka na biso en tout cas merci ozalaka papa ozala toujours ka tozalaka na babondeli tozalaka na babondeli mais eloko moko eza te azada basatana azada ya konyatama azada ya konyatama amen. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour notre participation. Amen. Merci beaucoup. Voilà, nous évoluons. Toujours continuer koyamba appel au Bengibiso, Bengabiso, Togoyamba appel Nayo, Bengibiso, Tozali en direct sur la voie céleste, Tozali en direct sur la voie céleste. Na plus 243 85 28 651 46, ce numéro est affiché. D'abord écran, Bengabiso, Tozoape, point de vue Nayo, Tozoa témoignage Nayo en profiter. Il y a témoignage nayo, il y a avis nayo par rapport ya marambounion so oyo ezali kolobama tout autour ya sujet oyo ya escroquerie. Alors, ceux qui bango ba romatisa voix makasi pour dire de mensonge, biso peut romatisa voix makasi pour dire la vérité. Alors, bandeko, mutuna mutaza na liberté d'expression, mutuna mutaza na liberté ya koloba vérité. Voilà, toyambi. Voilà. Allô, shalom, vous allez en direct sur Super. Voilà. Toujours continuer pour Yamba de Kwakei. Alors, toujours continuer pour Yamba appel. On est en direct sur La Voix Céleste Télévision. Bandeko nangai ndeko oyo na kombo ya Lidi. Aye pour ça la live. Voilà. Oyambi. Shalom, vous allez en direct sur
La Voix Céleste Télévision, bon, l'endroit en direct, Kombona Nyubeng Bisoa. Oui, bonjour, bonjour Ndeko, na bengi depuis Paris. Oui. Kombona Ni? Nali Kombo Stella. Oui, de Stella, toujours au Caillou. Oui, nali mwana papa Charles Babiko, donc naïf papa Charles Babiko depuis Kala. Nali mwana bon Simons. Papa Charles Babiko abanda kopesa ye depuis Kala. Depuis tanga bandaki na ndenge bamama oyo tozalaka na bango na église bayibaka mbongo batia mbongo akef bapengisa paster moko na kila yaka biso tolanda tokenda koproklame mbongo bituba papa Charles ebanda depuis kala nga nayebi ke bato bapaster oyo baza na kini bazobundisa ye en complicité na baoyo baza na Paris awa me moto na moto aza na domaine na ye bazoyoka motema mabe na nini batika ye asala mosala na ye tranquille. Franchement, bolibisaka vraiment nayebi te bandeko bakima mais yango wana mboka eza échange te parce que tellement ke bato baleki mitema mabe eza nango ndenge papa Charles Bamuka alobaka eza nango forte ya mikondi te eza nde mitema bato mokolo bato bakobongama bamboka na biso mpe kechange tellement koto eza mitema mabe tolinga komona kevolution ya moninga te soki moninga asali boye o bakisi me ndenge balobaka kewe aza na bakisi aza na bamagie bango mpe bakende kozwa bamagie sikoyo escroquerie bazoloba ye escroquerie alibi sikoyo mbongo na escroquer banani eza normal te trop c'est trop makambo na ye bitumba na ye ebanda depuis kala nga na ali mwana ya bonti moko bitumba wana toyeba yango na bamama ya kala balaki na eglise balongola bayiba mbongo bamama secrétaire bayiba mbongo bakenda nango fali biso tolanda tokenda pour récupérer mbongo babengisa paster mosusu depuis kini na bambongo ya bakodisa ya badine na biso ya mabonza na biso bakobongisa ye mpe bakolonga te bapaster abestrobe ala ebele na kini kuna bamajabu na bango bazosala baza nyonso moni konkuru ya makambo ya nzambe sikoyo bana lisusu soki ayebi bien te aperdre bango wana moto baza koescroke baza koescroke bato leki bakanga bango te bazoya koloba papa Charles Babiko vraiment c'est du n'importe quoi soki tokongoli mitema te tokomona mpe bolamu ya nzambe te. En tout cas, merci beaucoup pour notre participation. Nayo Abakuko depuis France, Nzamba Pambola. Merci. Voilà, tozali ko continuer na live na biso tozali en direct au benga biso na numéro oyo ezali affiché na se ya bar écran na plus 243 85 28 651 46 kola pambola bino maman tu ko soulever point moro awa vous savez nanzela direct oyo pe réaction na bino tozoye ba histoire ya ba maramsu pour découvrir la vérité na marambu oyo il faut toujours la source de provenance c'est-à-dire quoi koluka koyeba historique ya bonne sémence donc ezalaki na ngo na bato misusu pe na église na kala oyo bayibaka mbongo église bakenda eloko nini eza koempêche bato yango mpe lelo basopose base soulever mpo bacombattre œuvre oyo na live ya ndeko Lidi ntango azali koloba bamakambo bandeki koloba na kati ya live na ye elle disait quoi mama moko amataki wana azoloba ke tokosangana na bato ya na babakuki ya kala tokosangana na babakuki ya kala église wana il faut bakanga yango vous savez bakomba mosusu oyo basala nzambe bakutana nango na ministère eza lié kaka te par le diable atravaillera ye moko te wana il faut koyeba diable mpo aopérer atravaillera toujours na bato voilà toyamba appel oyo Shalom, vous allez en direct sur La Voix Céleste Télévision, comme on a nous béni biso.
Voilà, c'est un Mireille à Bakuka Canada. Réaction à yo. Merci beaucoup, Ndeko Nabiso Abakouk depuis Canada, Nzamba Pambola yo. Pour notre contribution, vous allez continuer à recevoir l'appel, vous allez en direct dans plus de 143 85 28 651 46, plus de 143 85 28 651 48 46, pardon, vous allez continuer à recevoir appel ya bakuko nyonso pe bandeko nyonso baolanda biso de partout numéros affichés na se ya bar écran benga biso kota na biso en direct tozwa réaction na yo. Voilà, toyambi appel oyo. Shalom, ozali en direct sur la voix céleste télévision. Kombona ni obengi biso wapi? Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle frère Roger Ouvamassa. Oui, frère Roger. Oui, Ndeko Roger depuis Bruxelles, toujours qu'à contribution dans les années. Je suis là-bas. En fait, il y a quand même il y a une invitation au titre pour chaque titre pour la conseil à Zambie. Dernièrement, maintenant, le titre, oui. Papa, Ndeko Roger, tozolobe net par rapport ya live oyo tozolobe la affaire escroquerie ya na répété mosu na maloba po mona kiza titre te escroquerie ya mbongo balobi pasteur Charles Bamiko a escroqué mbongo place nini ya lokuta totie wana eza sujet ya émission. Voilà, tout ça pour continuer, bandeko faut que ça toujours la compréhension lorsque vous benga, ce qu'on comprendre et l'autre côté, nous ça l'effort au comprendre à vos côtés en direct parce que au ezaliko même ma distraction na kati ya live tout ça que ça. OK? Voilà. Donc, na titre ba komi escroquerie ya mbongo ba lobi pasteur Charles Bamiko a escroqué mbongo za sujet oyo bandaki na TikTok. Toujours le même sujet, tout tient un titre et tout allez évoluer. Nazonge la du solo pour bateau va comprendre. Ndeko Lidi a benga Ndeko Lidi a sala qui live. Tout yamba appel oyo. Shalom. Ouais, shalom, maman. Vous allez en direct sur la voix céleste télévision. Contribution de côté aux alanines par rapport à l'émission. Je suis papa bien au mobile et maman Isabelle dans Hollande. Donc, la contribution à l'Angleterre, on est Satan a salara toujours système au coquet, à bois qui est loco, tant à bois qui est loco, à les battre bien, battre comme Gotam Bissau.
mais question ezali di bato oyo bafundi soki balobi n'importe quoi wana est-ce que bayebani te sikoyo biso toza koalimente débat wana mpona bango mais ndenge ka bible elobaka biso soki baza koloba mabe mpona yo bakutana na mabe wana te c'est-à-dire pasteur Charles Bameko bakokutana na mabe wana te soni ekozala ya bango ekozala ya Bameko te donc Bameko azali mutu oyo canal oyo nzambe aponi mpona alakisa na biso bakongolais naivete na biso na oyo etali liloba tokoka bongo kozala na ligne ya malamu me baoyo bazobundisa ye ezali justement baoyo bavivaka na kati ya misala na bango ya lokuta wana donc tozala calme eloko moko ya grave koyela Bameko te Bameko azwi mbongo ya mutu te aescroquer mutu te donc ne nous agitons pas mais certes il faut recadrer bango kozongisa sa vérité ndenge ezali là je suis d'accord mais ne faisons pas leur jeu voilà la contribution là. Merci beaucoup, bien-aimé Abakouk, pour notre contribution. Voilà. Il y a une différence entre enlimater un sujet ou démentir un sujet. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours comprendre d'abord la chose dans fond avant de réagir. Ok? Nous sommes là et non pour alimenter ce sujet. Nous sommes là pour démentir les sujets. D'ailleurs, Oyo, et décourager Babakou Kebele. Nous recevons plusieurs appels de partout dans le monde. Oh, Batubazo Benga, n'a regretté, en tout cas, n'a yoki passi, en tout cas, yoka makabazo loba. Alors, ces gens-là, bazana posa musala, otozo sala na minute. Peut-être, otozo sala, ekoki kozala le bienvenu, pas pour tout le monde. Ekoki kozala le bienvenu pour certaines personnes. Juste une catégorie à Batomouké, oh, bah, c'est découragé. Alors, biso to sala pour démentir, bande kwana to pesa bango force, tout tel sa bango keza ya lokuta na makambo nzambe lokuta ezalaka. Alors, il faut pas repesa matoyi. To yamba appel yandeko oyo, voilà. Shalom maman, ou bengi biso wapi kombo na. Shalom papa. Oui, point. Oui, kombo nani? Ah, maman Colette Nzao, tozo yoka. Nana ngai na participer kana usala o papa sai komana na 50 mai ti na échanger banduki basipilité yango eke kotombola na banduki oyo bavandi na France ezotombola bango mpona baluka batelemela papa me bango bakokoka te papa aza na nzambe ya solo tomoni misala misusu esalameki na stade bazosenga apesa $1000 apesa boye me oyo ya biso eleki kaka apesa ofrande kaka ndenge moto apesaka asengi te ke bato oyo na babongo bosala to sikoyo bafo basepe te fali yeba kota na molongo na bango ya kosengaka bambongo lokola papa aza na makambo wana te yango moni makambo ezotelema papa bienvenu biso bavi na biso échange à cause ya papa Charles Bameko bango baotelemela ye na likambo baokoka ye te soki bible elobi si Dieu est pour nous qui sera contre vous otakotelemela ye akozala te papa akozonga mpe na France moto akosala mpe likambo aza mpe bango nyonso bakokota na mabulu oyo eza navire de guerre tosaki lobi papa alobi motu nyonso oyo alukela mpo mabe oyo atelemaka liboso na lepe de l'éternel loboko na nzambe yango ezotelema loboko na nzambe yango ezotelema bango nyonso toko bakokufa papa ayoki mawa mingi toko nzambe na osala makambo minene yango wana participation na ngai ya koyebisa babango nyonso tozwa calme biso tozalaka mabolongo na se kopondela mpona mosali na nzambe bango nyonso babima nde papa alobaki na arme de mine lelo baya kosenga bapardon bakoya kosenga bapardon mpe ekozala plein air bazongaka bango moko bakendaka bazongelaka bakokoka moto ya Charles Bameko te meme ya mama meme ya bani meme le bakokoka te au nom de Jésus merci papa yango na participation
Merci beaucoup. Tu as mis participation Mario et les équipes participation Moro édifiante pour nous maintenir sur bon on a besoin. Toujours continuer qu'on y a un appel, on a plus de ça 43 85 28 65 146. Beaucoup qui ko benga ceux qui au bengi au tozui au tc qui au kuti appel. Ils ont qui net na minute tu appel les athées au qui ko benga toko yambayo toko zoyo. Voilà. Tout ça qu'on continue. Merci na bandeko bazali ko partager live. Baza ko partager live, baza ko liker pour na ko stabiliser live na biso nzambalola apambola bino. Voilà. Ndeko Lidi azali ndeko oyo aza extraterrestre te. Aza ndeko oyo eyebani. Moi personnellement naza ba photo na ye. Soki nzamba sungi na sali vidéo na ko illustrer ba photo na ye. Bokomo na ye aza mutu physique. Donc esalemaki hier na ngonga ya ba 18h live moko salemaki sur TikTok. Voilà. Tozo continue ko yamba ba appel. Oyo. Voilà, la personne est partie. Yaya benga na moga ba kuma yamba benga to yamba yo peut-être ce qu'on moni to ziote et ba appel les autres côtés belé. Voilà pourquoi ton sous toujours recevoir insister au kokota to yamba en ligne. Alors, et ça maki hier na ngonga ya 18h. Na ngonga ya 18h tofandaki live moko salamaki na TikTok. Na kati ya live wana le sujet ezalaki sur pasteur Charles Bameko. Makambo babandaki koloba kuna ezalaki makambo ya lokuta. Mais lokola congolais azalaka animé na motema mabe aselesaki emporté. Lokola batu misusu baza na bango faible spirituellement bazali assidu te na makambo na Nzambe ba misusu pe ba se décourageaki par rapport ya mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons deux choses. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Vérité est un évangile, mensonge est un évangile. De la même manière, vérité il y a kapona côté ya mutu, pe ko convaincre motema ya mutu. De la même manière, pe vérité il y a pe côté ya mutu na ndenga mabe, pe ko convaincre mutu. Vérité convaincra motema mutu, lokuta pe convaincra motema mutu. Siko bandeko na ngai na batu oyo bazalaki convaincu na mensonge tokoki kotika bango te par leur mauvaise conviction na mensonge bakende bongo diable so bango biso photo ya to démentir par la vérité poto ya ko convaincre mitema oyo ezalaki convaincu par des mensonges. Donc awa bandeko balobaki ba makambo ebele ya lokuta na live wana ya TikTok sur pasteur Charles Bameko. Tant va sur le bela escroquerie. Mais c'est parce qu'un de Lidi le bela est escroquerie. Donc, tu comprends que les années n'ont pas kabali ya mabe, les années n'ont pas kanisi ya batu ya mabe, ou ba sangani ba sali, rien que kaka pour connuire, peut ko bébi sa réputation ya moto. Tant on a fini Jésus SMS moro yande ko mo baza baku ki ya France. Boko benga biso toza en direct, bo benga biso toza en direct, numéro za affiché na barre écran, toza en direct, benga biso to koyamba yo, soki tozio te se que écoute déjà appel moko na kati. Alors benga biso to koyamba yo toza en direct na plus 243 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46 et un numéro za affiché na barre écran. Benga biso kota biso en contact toujours participation na yo par rapport à sujet oyo. Ndeko moko kuta baku ki ya France. Ayego apesi ngai une information. Alobi kuna na bonne semence ya France. Ezara na ba panier ya dim. Mutu nyonso oyo aza na pose ya kopesa dim na ye ayaka tiaka na kati ya panier wana. Ayaka atiaka na panier wana. Donc, pasteur a simbara dim na maboko boite ba yara batiaka na kati ya panier wana. On a une information bande roba au pesa biso kaka rien que pour na ko démentir cette information. Alors, biso toza komi tuna. Yo babengi yo na banque. OK na banque. Et babengi ko na banque te babengi yo na la police. OK na la police ko se présenter par convocation. Okomi kuna bosololi na la police.
Si vous voyez que c'est un live par quelle motivation? Vous voyez que c'est un live par quelle motivation? Déjà sur le plan spirituel, tu comprends que ezali œuvre moko maléfique. Autant mosusu bato bamonaka physiquement boye ezosalema moto alobi na ye afungoli telefone na ye abandi live na direct na TikTok batrouve normal, mais derrière chaque chose il y a un esprit. Derrière chaque chose ezalaka na motivation. Alors ndeko oyo toyebi te azalaki motivé car sûrement na esprit mabe, parce que dans live na ye namoni ba commentaire, namoni ba réaction ya bato base découragé, balembi bamususu baregrete ye bayebisi mama mosusu alobi mama mosusu ma interprete yango ndenge mosusu alors elembisi mpe bato. Voilà pourquoi tosala live oyo elongo na bino na biso na bino tomeka mpe kofortifie bandeko oyo balembaki par rapport ya sujet oyo mpe kodementir kotalisa bandeko ke oyo nyonso bino boyoki eza makambo ya lokuta, eza lokuta, ezali lokuta. Benga biso na plus 243 85 28 651 46 tout soit. Voilà. Ouais, Shalom, vous allez en direct sur La Voix Céleste Télévision. Kombona Nyobengi Soa. Alors, comment on a ma Kamale la main à lui, dans la main là, la voix témoignait mon ensemble de oh, la de la passion. Oui. Vraiment, dans la décision, on a pas poli ça, mais pour la délivrance, la de la passion, la éducation, la mais la copie le nom, c'est un gars, la zara, la bio, on a tout sur la haut et prima, la sangha, la décision, on va foka ça on s'y la yeba qui monnaie la santé mais les lots la zela le sang va passer ça le mal à écrit sang de là les la santé qui n'a yeba quand tu vas qui n'a la zana batali les lots ceux qui n'a pas malade la comment pour sa question la facilité dans la boca tout ça la photo vraiment va dire comme ça la zana même il va dengue marabu même va dengue magique c'est tout au son de la la zana va pour ça pour les patriotes, vraiment, nous avons soutenu les gens qui posent à nous sur le ça, aux hommes à la Chine. On a beaucoup parlé à moi. Batikaï, à ça, mon frère n'a pas de Batikaï. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la participation à Maman Nabiso depuis Amérique. Nous allons continuer à appel et à Bandeko Ben Abisso na plus de 143 85 28 651 46. Nous allons en direct sur La Voix Céleste Télévision. Au Bengi Bisso Toyambi, toujours réaction. Toyambi appel Oyo. Shalom, vous allez en direct sur La Voix Céleste Télévision. Kombona Bengi Bisso. Voilà, la personne est partie. Toujours continuer Koyamba. Bappel peut-être vu que Bappel est côté belé, moi, et perturbation, côté Kozala, mais insister. Toujours continuer na plus de 143, 85, 28, 651, 46. Tous allez en direct sur La Voix Céleste Bengabiso Toyamba participation. Na yo pour na émission PCG Oyo Mokolo. Il y a le objectif, il y a émission Oyo. Ils allaient fortifier ba Oyo. Ba se décourager qui fait qu'on démentir fausse information Oyo. Ils allaient kokende viral sur les réseaux sociaux. Nzambalola apambola biso. Tous allez continuer. Et puis pourquoi ba makambo nyon surtout ça ko salema, c'est parce que l'esprit de réveil est côté dans la communauté congolaise na biso. Vous savez, oui, il y a plusieurs églises où il y a une église de réveil, église dite réveil. Il y a un appel Oyo. Shalom, vous allez en direct sur La Voix Céleste Télévision, Bengisoa, puis Komolan. Oui, moi je m'appelle Madame Zumba, je suis congolaise de Brazzaville. Oui, sur Paris. Oui, maman. Je suis Bostra. Donc là, je viens d'ouvrir mon téléphone. Je suis en train de voir ce qu'ils sont en train de dire là, des conneries. Rien à dire. Moi, je crois bien que quelqu'un qui a l'action
moi je dis au pasteur d'être fort. Parce que la personne qui prie avec sincérité, il est toujours accusé, persécuté. Mais malheureusement, c'est malheureux. Moi, je trouve ça malheureux. Avant, pourquoi eux, ils ne disaient pas qu'il avait coqué? C'est parce qu'il est parti au Zaïre. Maintenant, il est devenu un voleur. Hein? Que Dieu le bénisse. Tous les gens qui sont en train de l'accuser, c'est quelqu'un qui prêche bien. Moi, je le suis. Ça fait 3 ans que je le suis. Hein? Donc, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ok, merci beaucoup, madame, pour votre participation. Voilà. Tout ça qu'on continue pour Yamba, appel, Bengabiso na plus. Bandeko insister, bandeko appel les autres côtés belé, so moni bayambi te se qu'appel les qui en cours. Donc, insister, toko yamba yo. Voilà. Tous allez en dire que sur la voix céleste télévision, Zambalo la apambola bino. Alors, on a bandé koloba, boyebi, installation ya esprit de réveil na église ya Congo, eza eloko oyo, diable ya kotikalaka jamais kondima yango. Alors, jamais, jamais, jamais diable a dit qu'on dit moyen. Parce que l'église est belée, il y a toujours une église de réveil. Et bien, il y a une église de réveil. Il y a une Bible, il y a une Jésus. Mais il y a une carte de sommeil. Il y a une carte de pongi. Au côté de la église, dite de réveil, au moins, il y a des chrétiens pongi, vie de prière exatée, pongi na pongi. Mais à travers le ministère de cet homme de Dieu, au moni bato ebele lelo balamuki, c'est-à-dire bato bakomi même na capacité ya kosala ya koluka même délivrance na bango, bato bakomi koluka nzambe ko prier mokambi azala te, mais mutu ye moko ayebi ke il faut na prier pour na vie na bato ebele bazwi conscience premièrement ya koloba ke délivrance et banano epananga, il faut na telema pour ndamba telema. So na telemi te ndamba o telema te. Déjà esprit on a peso linga pe ko tapez à l'installer na Congo. Alors, tant on déjà diable azo mona ke bateau na lalisa ki pongi. Bateau azaki na pongi. Bateau na bana ko distraire bango baza na kati ya pongi. Bango bakomi ko lamuka. Vous croyez vraiment diable rozala na esenwa rozala na kimia ya komona bateau alalisa ki pongi amona bango ba lamuka kaka bo. Non. Aoluka telema à combattre, assister makambo ebele oyo kosala nini combattre musala oyo ezoya pour la restauration et pour le réveil na bato oyo bazalaki na kati ya sommeil. Voilà, il faut te comprendre yango na angle de wana. Alors oza wana ozolanda biso benga biso na plus 243 na 85 28 651 46 plus 243 85 28 651 46. Tous allez en direct au Benabiso. Toko solo la toko participation na yo par rapport à l'émission. Il y a Mokolo, il y a le lopé par rapport à sujet Oyo Toza Nango. Voilà, Toyambi appelle Oyo. Shalom, vous allez en direct sur la voix céleste télévision comme on a ni au Benabiso. Papa, merci beaucoup. Comme on l'a dit, en France. Oui. En tout cas, je vous encourage. L'émission vous a les bien. Et à ma bête, vous avez démontré, les bien la félicité, mais nous devons ça l'émission. Pour ma bateau, côté de désespoir, basons en espoir. Dans la salle qui n'a life, on est à mon amour, dans ça. Si c'est réellement dans la vérité, d'un coup, à 4 life, pourquoi? Oui, maman, mais quand on peut expliquer pendant nos biso parce que yo pose avec na live, on a ngana zwa qui ont juste na souka, basi na like ngana retard. Ngapi na kusema na suka kaka, kani na ndo navike, na navike na langa langa bani ba prière tout. Longi kama papa bossa ya papa Charles kaka. Ba commenter. Nous avons kasi chete. Non kasi chete ba to commenter. Kasi zana asata inane. Bayamba batute ato bengi pasteur ya baba tute azova mare moko ina ngosi ko isa sérieux ko isa papa na yo kana
na parce que but exact nazo kate après à mon pire on attend qui commentaire ai bon c'est non na yo na répondre ba ba ngai titre ya kusizani ezangai nde la police ya ko benga ngai après appel mon sécurité et si moi m'attaque en ligne et kati lisusu akune waka fia ngo atanga bakoma basi bazaki ali atanga bango soki na so nani bon atiki bino kasi natiki bino to fulana to fulana utindela nga ba j'aime ngapita fula bino to s'abonner na kati si c'est réellement ça affecté pour le baiser ya so akata ki là risque pourquoi pourquoi so na ba nanga o isa bilinga ba sayenga mabi ata ba taposa ba sina kata no kata te pour la zo ba nyampuza ya so akata ki là risque pourquoi les gens n'ont pas de pression pas pressionné pour les mecs qui ont montage ba sali ou ba sali papa da papa lokuta o nzamba télémisi akoisaka été et mon kalobi na propriété la malédiction ne quittera plus leur maison ba kotoya ko ba kokuta wana na nzambe so so ba vient de changer bon et ça grâce à papa nga binga ki miroir so termine miroir so tal moi va que code na za ko télé en tout cas kotoyo soutien et bonité donc ndenge otala vie normal o papa azolobela nga o azobela mwana ngai o azobela papa ndenge azalaka donc abenga ke miroir donc bakuka ya sila te to bakuka nzai bakuka bosa donc bazote ko bakuka kila te to délai to kotia ba mabulu na si et c'est moi exposé en public na sima na bango eza basalela nzambe ya bazo combattre papa Charles mais bon longa te amen bakolonga ka tona za ya nzambe toza kaka wana bon côté on bossa les bien ba amebele bouger mitolo bi ba pila tenga te mais ba janga jamais mais alo la menga la ngane banano eza juste ça dans ce cas vraiment geste na suka na fianga zo kata na kati ba fuma ba bine o kati toi ni ba pekisi yo continuer je te continue on a pourquoi to lobela ko yo kati yo kimi si on kati ba bon life ala ki akate pourquoi pas qui tu suka mais ça la vérité ba correct ba c'est la cabale na bango wana meka ouais ba longa pour continuer papa non qui papa maka ibo ça ma bino bolo ba o texte ba amebelo et là pour continuer tout félicitations à la voix céleste félicitations papa pour continuer merci beaucoup merci merci voilà tozo continuer koyamba il faut savoir une chose bien aimé dans le Seigneur na nzambe biso nyonso tona ba dimension moko te OK pour comprendre mazoloba kendo tala na livre ya prophète Ézéchiel okomona ke mambo nzambe za ba dimension par dimension eza bana na nzambe mususu bana dimension ya chrétienté na bango eza na se ya cheville ba mususu bana dimension na genou ba mususu bana hanche ba mususu bana épaule ba mususu baza na mutu. Donc yo yo façon zozo la makambo nzambe to dimension yo komi na makambo nzambe ce n'est pas tout le monde. Ba makambo boye ko telema eningi si yo to lobi que ça c'est du n'importe quoi dans l'anda wote eningi so ne lokote parce que tu es fort. Mais na ba oyo baza siko na conception de quoi yote. Parce que na kati ya bo stratégie na bonne sémence chaque jour ba to ba bongo la mitema pour votre information. Ils ont un chrétien à 2 jours, baza na musala. Ils ont un chrétien pendant à outi na mokili masanga kola moi kindu même publicité à bongoli motema il y a de cela 1 semaine baza. Parce que lorsque chrétien moko il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a 1 mois, na ko bongo la motema na ko kuta na makambo boye. Vous êtes sûr que à la conception il y a pour maîtriser likambo o ndenge yo peut-être ou même na makambo nzambo za expérience do maîtriser. Alors, bien aimé dans le Seigneur, avant d'appeler, avant de réagir sur un sujet, il ne faut pas seulement le faire d'une manière personnelle, mais il faut aussi penser aux autres. Il faut aussi penser aux faibles. C'est très important. On est chrétien, ce n'est pas pour nous-mêmes, on est chrétien aussi pour les autres. Donc, ceux qui osent fort, la Bible nous dit que le fort soutient le faible. Voilà. Donc, tout ça, là, il y a plus pour les faibles. Jésus-Christ, ayaka na sa mokili, et non pour les saints, ayaka pour le pécheur.
nde biso pe tosala mosala oyo pour le faible. Voilà. Toyete pour te fortifier ceux qui sont déjà forts, non. Toye pour te fortifier ceux qui sont faibles, na ba o bazaki découragé dans ce sujet oyo. Ebeto di bakute, merci Nandeko Aouti Kobenga biso pour l'encouragement na yo, merci pour la compréhension na yo na musala oyo. Ça fait tellement du bien lorsque bato bazo comprendre ce que vous êtes en train de faire. Toyambi appelle oyo. Shalom, nous allons en direct sur la Voix Céleste Télévision. Kombo Nani Obengibisowa, posant en direct sur la Voix Céleste Télévision. Nazobenga yo à partir à Seattle, na États-Unis, oui. Ya Amérique. Nazobenga à propos ya Papa Charles. Namona ye na vie na kaite. Mais à cause ya Boston, na koti na bandi na février. Ba miracle salami mingi na vie na ka. Nam na témoigné te. Papa Charles awuti ko bimisanga sikoyo ko lamusa arme na nga na ebaki te molimo na ngelala. Molimo na ngela muki. Nalali pendant une année. État d'arme. Na moni et nazo zonga sima nazo kende liboso na ba émission na ye. Na ye ko comprendre état d'arme nanga ezana ba nani baso potisa ngai. Famille nanga propre, pas de loin. Mon petit frère propre. Na ye pas quitté. Tango alobaka tuna nzambe na tuni nzambe alongo la voile azikisa voile wana na mona mutu wana nzambe alakisa tango omona ka na dali moke nzambe alakisinga exactement na famille na nga siko na lamuki na ndoto na bandi komituna ndoto oyo boye siko Saint Esprit ye moko a révélenga makambo nyonso Papa Charles Bameko azoteya eza mateya oyo bungisa biso na nzela nzambe eza na effet nango eza na kisi te eza na makambo mosusu te parole ozolanda na bible ozolanda ye ezosalema na vie batikela biso mosala ya nzambe na kimia ye moko akose défendre te moto oyo atya ye na mosala na ye nde akodéfendre ye bango nyonso basi bakwei batika ye na kaba. Merci beaucoup. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour votre participation. Tozali ko continuer na plus de 143, 85, 28, 651, 46 plus de 143, 85, 28, 651, 46. Tozali ko continuer na live na biso. Bengi biso pesi participation na yo, contribution na yo, ezala vraiment. Ils ont vraiment focalisé sur le faible. Voilà, tu as bien appelé. Shalom, mais vous allez en direct sur la Voix Céleste Télévision, comme on a dit, au bien du voilà, la connexion. Voilà. Tous, oui. Allô? Allô, oui. Oui. Allô? Oui, maman. Tozo kayo. Oui. Obengi biso wapi kombo nani? Oui, na bengi bino ngai naza bakuka Paris. Allô? Allô, tozo landa yo maman. Oui, naza bakuka Paris. Donc na ye na koti ya kuti kusala na kolanda la voie céleste. Na koyoka ndenge bakoloba mpo ya papa batika ye toza na posa na ye batika ye bapesa bato mpasi te batika ye toza na posa na ye lokola kutu aza te deja eza ya biso kopesa biso mpasi tokomi lokola baorphelin batika ye toza na posa na ye tomonaka ye toyokaka ye batika ye biso asala na bango ya basala entre bango na bango na kowela baposte na bango me batika ye eloko ngai nabengaki kaka yango wana. Ok, merci beaucoup maman. Merci beaucoup maman. Merci vraiment. De rien. Oui, allô, Tozo Kayo? Allô papa. Oui, bonjour. Nabeli na partie en France. Oui maman Tozo Kayo. Oui. Comment on a fait que ça va cabal va monter. Omoni awa
la France eza mboka ya loi eza mboka baprincipe ata fraude na bus na train so bosili na bacontrôleur osimi nzeloki asengi yo papier asengi yo mokanda so oza na billet te ofuti te asengi yo mikanda esili soko bando komplike bango place bokende basobengi ja polisi akizela donc d'où ye ape na etali banque conseil mutu nyonso aza na conseil mutu nyonso na banque awa aza na médecin na pota na médecin traitant aza na conseil donc yo etali banque po polisi aya seke conseiller akokaki te banque na yo ekoki te ekomamba troisième personne police eleka oye siko aleki même pas conseiller te donc même so na fond na yo pamba banque akosaki ke bon oni bini ebele batindaka message omoni vraiment mo esalami to mbongo babimisi ebele boye yo moko otali arrêtie mbongo te donc baalerte o déjà ke na compte no mbongo elongo ebele donc keye déjà koluka konani conseiller no to banque na yo po basignale to mosu eza yo te neti nga kopelaka baotosene mwana 2000 balongo na compte banque atindeli moko message yalinga déjà retire mbongo te même si c'est bien qu'on vérifie qu'on attend la carte ya téléphone et la poste na ya banque boye pour exact akenda mbala moko donc pour te dire que l'information c'est na bongo ba transition ba tout banque na on a conscience dans ça ba toi bosso et non la police. OK. Oui à quel banque ya policier dengue ni conseiller à l'hôpital banque ici le côté et ça les remarque monte que ne va police. Donc baba village on a ngai ata baba de la sujet on a passé de bien. OK, merci beaucoup. Biso bongo ya biso monoko ya biso masanga ya biso kindumba ya biso nzoto ya biso tobona biso kosala kindumba mabe eza wapi oyo masanga toyoki papa bosa mabe ezaka wapi bango bazoka mpasi mpo nani achine ya biso avoma na bongo na biso biso mo topesaka biso mo totiki masanga toboyi biso toboyi bango siko mpasi na bango eza wapi. Voilà. Merci beaucoup. Babakuku bozala calme eza mpo na ngai na mona eza baretour pimbo mopango baotozwa awa ya baséminaire yango esali bango nde wana. Merci beaucoup. Baretour. Merci. Merci papa. Je vous encourage. Merci. Voilà, toujours continuer de comment on va bien en moyen ya bezala quitter parce que tout ça qui dans la télévision voilà. Shalom, vous allez en direct sur la Voix Céleste Télévision comme on a une émission. Allô? Voilà, vous allez continuer na live na biso. Bengi biso na plus 243 85 28 651 46. Vous allez continuer koyamba ba appel peu ba réaction ya bandeko kala mingi te toujours qui est déjà pour nous clôturer ko sa live oh mais benga tout sur l'ensemble tout partager ba idée contribution non émission vous allez très important. Voilà, on a plus de 143 85 28 651 46. Vous allez en abisso sur la Voix Céleste, partagez, aimez, commentez, comme ça l'abisso énormément du bien. Voilà, tous allez continuer Zambalola à Pambola, Bandegonyoso, Bazuli Bako, la Nabisso. Toujours continuer à recevoir des appels de partout dans le monde. Au Benguisson a plus de 143. Shalom, Rosalie, on dirait que sur la Voix Céleste Télévision, Kombona nous vient sur WAP. Bonjour papa, bienvenue, maman Françoise. Oui, ah, maman Françoise, shalom. Amen. Amen. Oui. Juste avant ça va tout côté. Navire de guerre. Avant tout côté navire de guerre. Alanda qui on a pour moi parce que dans côté qui juste. Papa, la manœuvre na bango wana bato kabana ya luta. Amen. Papa bienvenue. Tozalaka awa papa na aussi mambongo te. Ata 10 centimes simbaka te. Ngaza partenaire ya
il y a bonne séquence. Oui. Wana papa na biso. Papa asimbaka mbongo te. Bibisanga na zobende. Non, je vous en prie, maman Françoise. Amen. Sima muna tikala chance ozale ko insister ndenge otanga ekuma mama wana na ekota na TikTok na ekumona parce que olobaki alali bango ti 4 heures du matin ti 4 heures papa asalaka naza soignante na hôpital ti 4 heures babandela kuma papa Charles mais bakosi yaya bakosi basimbe siko basimba basi olobaki likambo moko ezalaki sacré babengaki ba partenaire awa ndako tobondela nalobi nazosentir ke papa komba na yo oyo ekochange badimension nayebisi yo papa osoulignaki lobi eloko moko ke papa lere owutaki na centenaire si boye kokende na échangeur na lemba mama shaba nasengaka mbongo yango nalobi nozaba pakola yo apesaka bakulopa asengaka ti bosilisa otikala jamais kozwa mbongo wana parce que eza modele ya papa te tokendeke partout wana tolandaka ye balonga natikali na ye kishasa te parce que vacances na ye bimaki na retard papa ekoki mbala nsima boomona biso eza babaku po bakenda na bato nyonso bakaba la jufe soni oyo bazoyoka lokwa bakanisa ye osimba te mesimbi oyo ya nzambe akomisango aza te asimbaka mbongo te papa bienvenu asimbaka mbongo te apusanaka peme na mbongo te ayebi makambo mbongo te bakokoloba likambo mosusu me toza bana na nzambe tolobaka komwa motu na solo totamboli baeglize ebele babiso bamosusu 35 ans na France natamboli baeglize ebele namona bamanipulation ya bapasteur ebele na bonne semence esika na suki yango wana e na okende so esika mosusu te namona manipulation ya ame na ya mbongo charnellement spirituellement papa Charles te aza mosali na nzambe yango tozokutila ye ka ndenge mama oyo otuluba sikoyo alobaki yango mpe na avine tout à l'heure mama oyo abengi na Norvège na oyo atokata sikoyo makambo ndenge aexplike bakanga moto na France bongo te baokangi ete lokuta mabongo na biso etiamaka na se